Bonjour fidèles internautes, il y a Tindika Télévision. Vraiment, ils sont toujours. Il y a ma casse repousse en habitant de Mikel Bino. Les autres alliés à pour l'accès-bino, ils allient Bandeko, mais ça toujours soutenir, ils allient Tata Ekolo, Naba Action, et puis il y a toujours Simanae, et tant que moi, Namboka. Je crois que Borolanda, Oezali, Malobaya, Moanakin, Oazali, soutenir Tata Ekolo. Balobi, en 2023, va accompagner Kaka, Tata Ekolo, Félicitations, Tshisekedi, Tina, Souka, Yamanda, Nae, Ata Ekosala, doublement, Oni, Baronka, la Sima, Tata Ekolo, Félicitations, Tshisekedi. Je crois bien vraiment suivre les images. Et puis on va se retrouver tout juste après. Remerciement, on a toujours dans la chaîne Papi Kena Refin qui sombe. Merci Nabiou Mbouyo, Azaki na caméra. Suivez les images et puis on se retrouve tout juste après. Papa kanga malende nazocha makelele yao bali koyoka parce que oyo komi ngongo ya kosimba Fachi pe ya kobomba ye parce que Fachi alongoli biso soni ça fait 40 ans pardon coupez bientôt combien Fachi alongoli biso soni to continue Fachi alongoli biso soni Baneko finga biso bakinois 40 ans chez les parents toko sala musala te kinois moibi mais le président de la République Nabiso Félix Antoine Tshisekedi numéro 1 bakinois aromi président pena mupanzi na ye ache meilleur gouverneur de la ville Nabiso Gentili Ngobila Mbaka ache pembeni na ye kinois solo yango na biso bakinois photo za na sima na bango to sunga bango yango na nga leader bakinois na liko telemela mutu nyonso aliko bebisa vision ya chef de l'état na vision gouverneur de la ville de biso Gentili Ngobila. Junior Bouyibou les millionnaires qui est mon invité, je rappelle une fois encore, na retenir deux choses on a aussi caté les cas. Il y a Liboso Lobby, le président actuel Fachi Beton à Longoli Bissosoni. Junior, Tovanda, Tamusu Yozana Omuto, peut-être n'a pas moyen, ou il a rappelé, tout le monde est belé. Mais tout qui n'a qui saint sur l'élo na tongo. Tambola na victoire, Tambola na bandal, pénurie à carburant. Bakino Ozolo bazo vivre aisément, bazo vivre bien, Félix Alongoli Bango Soni. Bakino Wapi, Kaka ya Kinshasa. Papa, n'est-ce pas carburant, on a fait tout le ministre Moudimbo. Wana ezama yama ministre Moudimbo wana ngai na mamolo bate ministre Moudimbo yem tazami placé pour à répondre à la question. Souffrance ba Kinoali pe Mati et comme cher. Papa bleu et outre la Russie. Voilà. Russie kuna guerre eli makasi. Bleu et romona na passé. Yango na Mali pe fait mata. Non, mais les Congolais, il faut te dépendre toujours quand on a non, malembe, papa. Le projet Chile, on est où là? Il y a eu des détourneurs au État des droits, on est où? Papa, na pouvoir oyo te koleka. Yo baneko bimisa ba miibi. Ba misusu ba baneko bimisa na trésor public. Chaque mois $50,000. Le trésor public, chaque mois $50,000 qui est dans la compte na yo na ngai to ebi yango te. Il a le pouvoir à Tshisekedi. Mais le pouvoir à Tshisekedi, bazo bimisa bamibi papa oyo komi ngonga kosimba Fachi pe kobomba ye. Fachi ye pour déboulonner système. Comment ça n'a été papa? Batu wana baza na malembe bazali muto travaille 20 ans. 18 ans, 15 ans. Ali na poste. Regarde muto wana akoya pona sunga poste de la République. Akoya pona sunga poste de la République te. Yango wana na kosenga bakino ko mingonga kosimba Fachi pe kobomba ye. Kosimba Fachi. To vana non na lisolo ya ville ya Kinshasa parce que ozotanga pe kombo ngobila mingi. Ngobila to ebi ki alancela biso wa kin bopeto, alancela biso il faut to bonto moderniser marché ya zangu. Apparemment parce que Ngobila apparemment papa Ngobila a un meilleur gouverneur. Papa na lobi. Lelo na Kisasa ceux qui tozangi gouverneur le rôle de Gentili Ngobila mais Kisasa Koufi. Et ça problème à Gentili Ngobila, c'est ça problème à bourgmestre. Ba bourgmestre ba ko sunga Gentili Ngobila te.
Talaka papa bakomeko benga ba bourgmestre patron. Bourgmestre qui est na terrain atala musala, yazali wana kotala makambo ya mbongo ya wenze. Mais makambo ya liko leka na commune yali aliko yeba te. Yo trouvé normal na commune ya papa journaliste bi bourgmestre commune yo. Que na ebi nga na ebi. Juste Kadima, il y a le roi tout puissant ya biso Kalam parce que c'est un empereur a umeli pe moi mingi. Faut te le dire la vérité. Ozolanda papa. Bourgmestre basali 17 ans. Ah, programme à Kin Bopeto. Pour balancer Kin Bopeto, comment on a Kin Bopeto dans la commune Moussoussou? Zalité. Kin Bopeto, elle était dans la commune Moussoussou. Wana nyoso ali ba faire échouer papa Gentili Ngobila. Ba faire échouer président de la République. Yango wana tant que ngai leader ya bakinois na lingi biloko wana te na kosenga na bakinois kinwa nyoso na kwena ye na commune na ye amoni bourgmestre akosala musala bien te asali pétition pe asali soulèvement papa gouverneur akolongola na musala eloko nga na kosenga yango wana Junior Boyibou les millionnaires to solo la sibo tout à la na droit aussi Bobila oui certes vous condamnez ba bourgmestre mais c'est pas tous les bourgmestres ah to fandi na bandeko to zabiso nyoso to na commune limité oyebi limité quand même il y a un avancement par rapport à limité là so que na lemba il y a un avancement par rapport qui tambo mais tant vous crucifié on dirait ba bourgmestre tout ba ça les côté papa bien faut citer ne ba kombo ba o ba ça les papa journaliste qui né na ba commune que no ça la sondage ba bourgmestre ba ko ça les côté wala li ba mascarade ba ko ça les côté parce que ba yebi ke ba li ko longwa na musala bali ko longwa ba ko Bozi mbongo a Kinshasa bochi na limité siko bolingi kine bonga ndenge nini po limité ka ndeko mi bopeto na oto yebi ba na lobby awa na to ko sala kirage ya mososo na komela ki papa gouverneur de la ville na biso Gentili Ngobila parce que na commune ya limité na quartier mososo ça fait 17 ans ba ki na problème ya kirage bandaku bato akimaki na bandaku bato bakufi mais tant que leader bakinois ba la commune ya limité à quartier mososo ba yepa na ba leader biso ça fait 17 ans bandaku bato bakimi ba image ya li papa ba bakima na bandaku mais to komeli gouverneur de la ville na biso Gentili Ngobila gouverneur atini bangin basali kirage na bambula oyo tuko leka mososo bato bazindi te siko soki na komelaki papa gouverneur te est-ce que papa gouverneur aza nzambe ayebake non na mosusu kuna bande kosala baki na problème ya mai bande kobuka bandako awa papa gouverneur a lancé Kin Bopeto toali komona na bacommune samedi salongo babourgmestre bakotinda bapetit mokonfia na bango bakonozoma mbongo na baboutique na betalage yo moni bourgmestre moko akiti na pekisi bato bafuta taxe te eza me na lobi papa bakomi kobenga bango babourgmestre patron yo mona bourgmestre na terrain président de la république Fachi Beto akitaka kutu na terrain Gentili Ngobila gouverneur de la ville na biso meilleur gouverneur de la ville na biso Gentili Ngobila azokita na terrain sikoyo bourgmestre ofani na yo patron yango wana kosenga na bacommune nyonso moni bourgmestre akosala musala bien te botelemela ye mpe papa gouverneur akolongola ye na musala Junior Boyibo ozokumisela biso à Gentili Ngobila tofandaki tomoni ba conteneur et yana ba ampoule pour l'éclairage public où on est où là avec l'éclairage public na kati ya ville à Kinshasa parce que si sikoyo ville à Kinshasa ezaka ka mulili papa pour ton information oyebi ke bato ko lancer l'éclairage public na Tchangu est-ce que oyebi ke papa Gentili Ngobila papa Kinshasa ko tonga mbala moko te papa lelo tozui gouverneur de la ville na biso Gentili Ngobila véritable Kinois malembe papa malembe musapi moko esokolaka elongi te malembe gouverneur parce que papa Kisasa ezalaki ya kokufa
Kisasa ezalaki ya kokufa. Mais gouverneur de la ville aye malembe awa nzela banzela yango nzela kikwiti yango wana bakosala musala kalamite bakolanse papa nzela elengesa papa awa est-ce que oyebi que chemin de fer eli kozonga na mboka oyo est-ce que oyebi nzela chemin de fer eli kozonga est-ce que oyebi oyebi que tu as train ezalaki te mais papa gouverneur a signé na batirke bazwa kosala chemin de fer yango wana ali na Turquie kala mingi te tokomona bandi papa tosunga ngobila tondima ye papa vision ngobila oui certes il a une vision étant que le numéro 1 de la province ville de Kinshasa. Trop en a combien de pourcents de GRC sur 100%? Au nom déjà sali. Non, gouverneur de la ville Nabiso, Gentili Ngobila, il est à 60%. À 60%. Parce que ceux qui t'ont raté, gouverneur Gentili Ngobila, tu continues la résolution gouverneur, il y a bon côté de la ville de Kinshasa. Gouverneur, il est à 60%. Et ça n'est pas beaucoup maître, il y a besoin de gouverneurs. Il y a pas beaucoup maître. Besoin de gouverneurs. Bazolinga ba faire échouer gouverneur yango wana ngai leader ba kinois na koti makambo wana parce que ngai nali molobela ba kinois na ko au défendre le pouvoir en place on dirait ozobata makaka 2023 to mona otom na casquette moniere non papa oyo komi oyo na bandeli su oyo komi ngonga ya kosimba fachi pe ko bomba papa donc yo kolata moniere to ebisi babandeki ko finga biso président le Congo toujours président étranger mais le toli na président ya mboka 100% congolais le président 100% congolais ayi Kinois différence na ezani na o ya sali papa na lobi président ekuta mboka ekufa président ekuta mboka ekufa papa maleme blabie batu basali 18 ans babongisi Congo te Tshisekedi kaka awa na 4 ans Tshisekedi aussi ça passe à Congo. Aussi ça passe à Congo te. Na 18 ans bato ekoleka basali nini basali loko te président okuta mboka ya kokufa. Eza bato balobaka boye. Omoni façon, omoni na état oyo Kabila akuta mboka oyo. Eza mabe mingi koleka na niveau yo. Papa, c'est faux papa, c'est faux. Papa, non, papa na lobby. Est-ce que Ebiso qui ont raté président le rôle à Félix na mboka oyo? Mboka oyo est-ce modèle libela? Na tcheli bon on a coupé. Donc tu mets ta main coupée. Oui, papa t'as bien. Papa journaliste, kanga date ya lelo. Comment on la calpe na yo? Ceux qui ont raté président le rôle à Félix Antoine Tshisekedi na mboka oyo. Mboka oyo est-ce ya okufa libela, papa? Junior Bouibouli. Il faut voter Félix Tshisekedi en 2023. Tu voter sur base de quoi? Papa na lobby papa. Réalité sur terrain. Papa na lobby Président mboka ezalaki ya kokanga. Mboka ezalaki papa. Mboka ezalaki ligoté papa. Donc il va bloquer Karabi. Président a déboulonné système. Papa na lobby ndaku ebuka na mukolo moko mais kotonga ngoza malembe. Congo, président a changé Congo na mukolo moko te. Malembe, azo bongisa Congo malembe. Lelo to na problème de diplomatie. Lelo to na problème d'investisseur. To na problème d'investisseur mutu moyen ko investir. Mbongo na Congo aleki te. Kuna ba guerre pai. Mais lelo na pouvoir Tshisekedi. To moni M23 et c'est le fait. Lelo on a fouillé état de siège. Donc, oui, papa, oui, fouti. Lelo ba voyage à président de la République. Ba président ba voyage na ba voyage à Tina. Elle ba voyage oyo ali ko voyager pour na ba investisseur. Awa ba zaki na Dubai awa kala mingite. Pour na makambu kaka ya Congo pour na lobby Congo ça la bien. Mais le problème est libiso ba congolais to comprendre. Yango na zoloba oye komi ngongo ya kosimba fachi pe ya kobomba ye.
parce que Fachi ali leader na biso ali mwana mboka tata mama elenge toboma Fachi na motema parce que soki to raté président lokola Fachi matali bino ba congolais matali bino ba congolais parce que yo moko na Junior Bouyibu parce que yo nous a infecté na biso oui déjà que au salaka babolamu au sungaka batu surtout na ba quartier au fan les environs Kinshasa voilà au sungaka Kinshasa vraiment la projet ni nyamala mwana ngo suko na baki tengai naza toujours na cadre toujours na cadre ba sensibilisation na nga ba tourner na nga voilà parce que comme on simba président et tant que président ali kinois biso so ba kinois na coin na yo moi coup de pouce pour tout ce qu'on a pouvoir wana parce que yo sali na ONG ONG na papa ngai nazo sunga chef de l'état sans intérêt. OK. Papa ngai naza député te naza ministre te mais nako sunga nali bourgmestre te mais nako bongisa na kwa na ngai. Les gens qui batali qui ont une bonne volonté, on veut te proposer un poste, peut-être bourgmestre, peut-être papa ngai nalobi wana papa nazaka déjà notable ya Kisasa. OK. Ngai na yete pona bapesa nga ngai nazosunga chef de l'état te pona bapesa nga poste. Ngai naza leader ya Kisasa nazosunga chef de l'état parce nali mwana Kisasa. Dans tout ce que tu fais, tu es que oui, certes, on a fait mon débrouillard. On a fait mon tambon makati te qui va milliards son nini. On veut savoir aujourd'hui qui est. Mais nazana ba million. Vous êtes millionnaire. Oui, c'est yo pour la libota na yo. Mais toi balon lelo. Na ya na sima na yo Junior Bouyibu. Comme na soutien autorité na na sima na. Mutuali na sima na ngai elinzambe. Elinzambe na bakoko. Bali na sima na ngai nzambe na bakoko. Nzambe na bakoko. Non, yo on a pire vie na bien pire petit morobo et na gouvernement. Non, ngai elinzambe. Parce que ba moyen on a kendaka ba moyen na ngai. Ils ont moyen gouvernement teli ba moyen na ngai elinzambe. Et tant que nali na souci ya mboka peto ali na président ya mboka 100% congolais mais biso nyonso il faut toi adhérer na vision na yango na ngai na adhérer na vision ya Félix Tshisekedi parce que état de droit est la biso ba koti ba kangami ba bimi nazo ngisi suwana oui oye komi ngonga ya kosimba Fachi pe ya kobomba ye kino nyonso abomba Fachi na motema. Voilà, je pense que nous allons balancer vraiment ma image où vous verrez que peut-être pour la première fois on va découvrir Junior Bouyibu, c'est un Kinois, c'est un jeune Kinois où il y a Kinois Kinois en général, il y a qui paraté, on a ciblé 2, 3, 4 communautés, il y a Kinois nyonso. Pour la première, peut-être au Moni Junior Bouyibu, au découvrir, il y a ces actions qui sont là. Nous allons rebalancer tout au long de cette émission les actions de Junior Bouyibu, le millionnaire. Continuons un peu avec avec vous. Où est la Rabiso Moroa, Junior Bouyibu, la Rabiso, Martin Fayou, la Bini Sareba Tulibanda, Salara Boye, la Moka Salara Batuboye, Daniel Safou, Ayaka, Fingara Bakinois. Ok, naka kotunda ye na il peut passage j'ai pas na parlement comme na tosuka wa pe na makambo. La kena kofunda ye na comité des sages. Après honorable Daniel Safoleka qui n'a pas été nomiqué à s'excuser, à s'enguer pardon na bakinois pe na Augustin Kabouya. Yango na bakinois bisa nga été nengo honorable Daniel Safo s'enguer pardon. Na bakinois yango wana natikaki makambo wana. Oui, parce que asengaki pardon. On retire le dossier ou bien te etikali ya suspense. Etikali ya suspense. Donc on va meki lisusu donc continuer sur dossier non. Ah honorable Daniel Safo les gars qui na te asengaki pardon pa bakinois. Asengaki pardon. Parce que bakosaki. Ya dans la mukati. Bakosaki. Azana la muka. Bakosaki.
bakosa qui les gars qui ont aussi pardon na TV bakosa qui c'est déjà ça. Voilà, nous commençons déjà à aller vers la fin de notre émission. On a voulu plus parler de la ville de Kinshasa. Pour autant, tout ça qui s'appelle pour rien. On a voulu vraiment parler de la ville, de la province de Kinshasa, mais aussi de la Ngobila. Il y a Ngobila. On a 60%. Donc, il a encore beaucoup à donner au Quinois. Voilà, Gentini Ngobila, au Petozo, parce qu'il a relevé aussi quelques défis. Sur lesquels les autres, quelques grandes avenues. Il y a vu la Kinshasa au sentier que non, il y a vraiment des avancées. Junior Bouibou, s'il faut les lots TK, au Solana depuis le début de cette émission, Oyebi Sabango. Na Oyebi Sabakinois, Banguna ya Congo pe ya Kisasa batelemi. Balingi biso bakinois te, bazoyela biso masolo ya lokuta, pona toboya bakonzi na biso. Ngana koyebisa bino, oye komi ngonga ya kosimba Faci pe ya kobomba ye. Parce que Faci ali leader na biso, ali président ya mboka. Tata mama elenge, tobomba Faci na motema. Elongo ngana kosenga yango wana, tobomba Faci na motema. Elongo ngana kosenga bakino yango wana. Voilà, s'il faut qu'on va coordonner na yo, pour bazo Junior Bouibou, ba role kana ntelani. Ba oleke pas na papa journaliste. Voilà. On ne pas papa journaliste. Voilà, donc le bâton de commandement est déjà attribué et puis ça met les bisous. Ben, tout le monde a payé à élimination et à Léopard. Junior Bouibou, toi, Bakinois, bisous tout le monde a ramassé nous y a Ndimbo. Tout cas, non, le gouvernement a déboursé plus de 2 millions. On doit bien le chiffre exact, mais au moins 2 millions qui a été déboursé pour Namambo et les Kaki. Et tant que Kinois, s'il faut résumer vraiment, Mambo et les Kaki n'a pas Léopard, n'a bisous Kolobani. Ngai na koyebisa ba Léopard ba forcé échec wana ezaka biso mote Congo. Échec wana ezaka biso mote Congo. Bamboka ebele. Mais toyebi na bambula on ezoya Léopard obandela susu kopola wana te. Mais tu pourrais quand même, joueur vas-y, $40 000. Junior Bouibou, $40 000 chaque joueur. Différence qu'il y a une semaine. Papa, na osenga tozongisa Denis Kambai. Elonga na osenga yango. Voilà. Dans ministre ça c'est quoi qui m'a cambuté. Na osenga tozongisa papa, elle comme na lobi. Tout la sérieux. Voilà. Oza likambu ba Congolais pe ba Kinois. Mutu ministre ina souci ya football na biso ministre Denis Kambai. Tout le monde a vu ba résultat. Ba résultat, to monaki yango. Ngana osenga tozongisa Denis Kambai, ministre Denis Kambai. Mais coach wana to tika epeka beto likara mwana mabele 100% Congo. Ah, ngai na osenga soki moyen même Ibenga zonga soki moyen bana bien. Le to komona la ibenge lelo na lobi papa. Kende tala mamba coach na biso. Kende na ba poto coach na biso aza 0. Toza coach na biso même bango mo baninga na mindele. Bazondi maite. Azondi maite. Nana osenga bazongisa ministre sport Denis Kambai na osenga coach bazongisa Ibengi. Ubeba lukata vient na biso Santos Mutubile. Voilà. Elonga na osenga yango. Là c'est la vie vraiment de Junior Bouibou. Junior Bouibou. Il est là. Voilà, Junior Bouibou a Pessi à Vinae, donc il faut tout ça. Denis Kambai parce que pour les Léopard tout biso nyonso ba congolais na ba couche nyonso vous avez un peu dessus et puis nous aussi que prochainement pour le biso vraiment moi na mon revenir en mboka parce que toi tout ça va te belé à la sport voilà mayele est-ce que Chabani non da rose Léopard wana te na tout ni non na iba non lelo nalobi coach basali coach na biso basali ba négociation na ba fekofa kuna ba commission ba eli biso coach moko ya opola parce que na bien bango moko baninga na mindele ba coach ya mindele bazo nima kuna te
bakonzi ya fekofa baye basali banégociation na bango mais nzambe aza juste alexi biso ndenge alexaki biso yango wana na osenga tozongisa mwana mboka pe tozongisa ministre Denis Kambai malgré aux attentes sous 2 millions na bakisela ba policiers ba militaires na biso baza peut-être na este kopesa ba papa ndesi mama ba millions wana mama ba millions font de tout le ministre sport ngana za mieux placé te pour na mama ba millions parce que ba kabola ba millions ngana zalaki te na yebi lisolo te na yoka ndeti yo ndenge yo yoki ndeti ngana yoki wana faut tout le ministre sport mais lelo ndio zomona et ça les lia IGF en tant que Congolais, tous les ballons pour la vie de Kinshasa. Est-ce que IGF pena et sa commission est importante pour Namboka na biso lelo? Oui, c'est important parce que lobby to qui valeur à IGF te. Le président na biso Félix Tshisekedi a ko tombola IGF. Voilà. Biso to qui valeur à IGF te. Moussala et IGF, IGF il faut ça parce que IGF non, c'est pas dans lobby et ça pas nguna ya Congo pa ki ça na lobby IGF a une fimbu abeti dia nani oh papa yo landaki ba dejo ba ibe ba mbongo tela ba ministre yo linga to tanga ba kombo la tanga kombo pa lo ba manga na parquet tanga kombo te bino mo boyebi. Je pense que nous allons chuter par ici, Junior Bouyebou. Nous voir vraiment chuter par ici. Si vous avez un mot de la fin, mot de la fin, na papa Gentili Ngobila. Il faut changer ba bourgmestre. Ba bourgmestre bazo aider. Ba bourgmestre balingi ba faire échouer président de la République, le gouverneur na biso Gentili Ngobila. Yo trouvé normal bourgmestre ça li 20 ans 15 ans. La commune a yebiete. La commune a ça les logoté. Mais mangu na oye la bambongo wenze. Mais yango na osenga ba kinwa peto telema. Kinwa solo omoni bourgmestre na commune a ko sala musala bien te. Au salarié pétition, au salarié marche. Papa gouverneur ko longola na musala. Et là, on a un